esika basala masanga na sima nango aza kuna na fongoli live la famille ya juste pona te kaka biloko na prix moko naza na mbongo na maboko yaya ngandi mnatangisa baleki ngandi mnafuta ndako ngandi mnasuki pa baleki nanga imagine que siko na moment likambo ekwe nazata na info ata different na maboko ni nkwanza nazane na ba marchandise na maboko pe ba marchandise yango ezanga na maboko ata moko ne elongwe te na fongoli live pona teka nde bakabelo oyo nateka kaka bakabelo oyo do naza bakabelo moko te eza kokuba eza juste kaka bosomba bozongisa kaka mbongo ezonga mpona kekunda leki na nga nalinga baleki na nga makasi nalinga nga natambola na lipapa mabe me baleki na nga baza bien yaya nazwa chance aussi sa classe mpe me natangisa baleki na ngai natangisa baleki na ngai bino boyebi bafamille yango ndenge ezala kaka so bomoni nde bomona absence abeste na bafilme eza na voyageaka nasenga nzela pa mams soki nini nabetaka lisolo mpe te mpo nakobeta lisolo te eza famille na nga eza vie na nga nakobeta teke nga asala boye pa baleki na nga asala boye nakosala yango te pasi naokoka te ata moke misho obenganga naokoka te pasi mbongo nyonso nasaleli bayobenga ngai kaka kala te leki na nga kufi yaya naokoka te soko moni na boye ya juste bosomba kaka baperiki bosomba kaka baperiki kaka pardon bosomba baperiki po natekaka deja ngo deja yaka bosomba kaka baperiki kaka mpo nakende nakena ngola naleki na nga o boyoka baolele eza bamakuta biso esika eyaki no etabili ete na bataya retouche encore ya atuli abi wana kutu watuka shoko atula sila wana kutu ya bite aisha bimala kia kwa wana yo wasko de sila ngoli bitunyo kele so balinga nga mususu wa balinga est-ce que noyeba ba ex noyeba bango te so batuninga nayebi ka mbandanga oyo ndekala papa mokonzi nanga batana ba souvenir souvenir eza te ex bazala na souvenir na bien te ezalaka ya mabe mpo soki souvenir ya bien lingo ozala bange bozala ensemble jamais donc jamais revenir ex no te bata pour un bon souvenir moko boye jamais. Voilà, merci beaucoup. Tout le monde est filmé dans biso esika, na bela production madame Belia comme une vaccination. Malgré la vaccination on a yo kanga na classe na zala. Mon nenango. Mama tout le monde va poser ça ba te belé na kati affiche. Normalement le coup la madame Belia zo reconnaître toujours par grand reconnaître toujours surtout papa n'est posté sur carrément mais en place où on a vraiment en tout cas coup de chapeau na madame Betty quand il a pas trop en tout cas vaccination toujours c'est là où on a beaucoup lélé na yo quand on a classe na mona on a film et ça la bien voilà émission na biso et bandit à tout cas tout là vraiment tout c'est là na botier plutôt c'est la fin il y a la vie était grave tout c'est la plus photo arrivé il y a vaccination et pour ça là vraiment kitoko. Voilà, je suis avec CPI de toujours continuer ko solo la CPI les lo boye de na tout na roba question na ngai biso to la kaka to la muki to la li to la muki boye kuna ya ni bonsoir ya ni makwaka bonsoir na ya na biso de compte là si yo mo moni déjà il faut biso to za ba internet en tout cas to za na posa na ya ba un musu ba éclaircissement un musu boyeba ya quoi au juste pour que tout le monde
tonton décor azoya boyebisa biso boye na boyani azali na posa a démarrer moi si na ye boye na boye tokoyepa yani décor azakana na ye te boye na boye tozo na posa o éclaircir biso nanu par rapport à sujet qui fait rage à la toile CPI. Merci beaucoup Exode. Omoni anima kwakala na CPI. Na décor. Basa biso ndire na matière moko. Ah, anima wana CPI. Quand tu touches CPI. Ou bien quand tu touches à notre logo, Okay. qui est Belinda Kandi. Voilà. Donc, c'est préparé. Qu'est-ce que Voilà. tu veux dire par là? Par là, la Nina Lobaboué. Anima Kokala ne pas folle. Pour ne s'apprendre dans le décor. Sans que le décor a ça à l'icam. Okay, voilà. Parce que tout le monde dit que aïe. Anima Kokala, moni. Sona ko zonga. Sona zongi na le passé. Tobeta bara no mona ba anima kokala ya ba neva. Ba nefa diza ya. Ebe zarani. Il y avait des choses oyo anima kokala no loba. Et ba no kende vrai. OK. Merci. Et aí pe solo. Voilà. Lokuta pe ezalai nango pa no loba lokuta ezalai nango mingi pe o no beta no kwa penanga so abeti boye etape merci vrai obisko ezali nini kaka bato bazaki pembeni yanga ya plasma ya géri o to sola bien Neba okipesa ye ba. neba okipesa yani matière Merci eza beaucoup. pe ndenge moko na décor soki yani aye ko s'apprendre na décor. C'est que parmi les places au décor, et à la moutou, a ébissi à ni déjà matière. Donc, et nous, le babablo, ou missus, ou yani azoloba, et ça vrai. Eza vrai ya na kosa kwa ni. À cosini. Na kosite. Voilà. À part que maman m'a top. Ah, À part que maman m'a top. Donc, il y a moi, si je t'appelle ça matière pour. Na moni lobi na zena direct ni a rectifier le mot abi mato pande kuna to benga to sola mwana ko sola na ko expliquer que talanga na zoki matière boy so ya ni a cese le fait c'est ka sentir matière na pele le kuta les ana ba matière msupe ba ile boya na ngolo kuta donc o linga o la kisa na opinion publique qui ezana makambo mususu o ya ni alobaka ezalaka vrai. Oh, mais ça va faire peut-être battre la anima quoi la makamu na ye bien côté. Bon anima quoi la soit adresse na biso. Peut-être ne ba pese o ba no ye pas biso to tourner ensemble sous les bambous. Nicolambo. Que peut-être ba vrai. Vous arrivez la sur makasi. Sikoyo eloko esali mabe. O moins neti ya mato. Matière ya la lokuta anima kwa kala verfi yango a comprendre que est matière ya lokuta to esiko na likamba décor yani aye ko tout aye no aye otumbe décor aye fait nini a réagir et puis aye bise na yebi batu ba otindo elingo loba nini nani azotinda po tozomona bato bazotia na madame Belvi c'est que décor azobwaki madame Belvi ba I like it, yep, it's mine. The price is blow my mind. Belvi ba pique to ndenge décor ça comment film Belvi aye otumbe te nanti na chaîne ne nanti Akoma film. So décor sous ba comme ça adversaire à Belvi nani ese alors ba que décor abimana aloba ki aza produit ya Bella aza mwana ya Belvi te maza produit ya Bella te aboyango aloba ki a produit ya Bella te aza produit ya Belvi mo aza produit ya Belvi moko mais Belvi aza produit ya décor te c'est ça Belvi azo sala décor na comité. Non, on est place, on comprend bien. On le par là vraiment. Vraiment, par là, décor et l'autre manquait de sagesse. Ma casse. Ah, mais oui. La place au moins, sagesse au matin, pas d'ailleurs, non. Il y a toujours silence, il y a un vanda. 100 francs,
soka gardaki yango peut-être elingaki elavé même na sortie médiatique oyo ayaka nango liboso ke aza produit ya Bélard te abosani ke bafilme oyo etombola ye eya bafilme ya Bélard. C'est ça, c'est ça. okowanga nango mais histoire bachangera te. C'est ça, oui, oui, oui. Là, tu as raison. omoni mais tant que aye répondre ya ani donc moto apesa ye ani matière akosete eza so nani azotinda yani po décor alobi na yebi bato bazotinda yo omoni nde tozaka boye na bachaîne na biso mutu na mutu ana chaîne na ye yani avandela sara na ye matière depuis toyebake depuis je t'aime ani makwakala oyo ekangama ti lelo oyo ndenge aza soki na nani soki kolombo soki nini nayebi te abalola yango komata ba ani makwakala ti bien nayebi te onzie mpe kolombo ekangama ye kolombo de la presse nakanga te nalongola yango na leza nango toyebi ke ye ani abetaka bamatière ya bato wana spécialité na ye so mpe mobali atrompe mwasi ye ani ayaka wana wana ma spécialité ye ani asombaka matière tout le monde ayebi yango eza kaka mpe ka ye ani te ebele bato baza basomba matière esasomba matière yango mona basongisongi bakamamaka na bango basanze esprit mpo koke koteka matière ya moninga foza oza na motema te ani bakokala asalaka na yango so décor na ye koconfirmele biso makambo ani makokala oloba eza vrai bato théâtre baka vrai te baotongatonga maa bevite beve ozwa mbongo ebele rendement na mwezi ozala ebele oyo aopesa bango eza bamieti me baokokofunga bambanga te baloba ngo boye soko baobosake na nzondi opesi nzoto opesi molimo opesi mabanzo makanisi na suka nango bapie mbo moke bango nyonso oyo omoni lelo oyo boye bakomi baatindo solakeka moto aye moni moto atindo ye wana yude yude place wana comprend te décor aza yuda décor ça reste à vérifier voilà amimimisane kamba moko omoni omoni bato mosusu baoya na sortie médiatique oya nango ndambo ubie ndenge ye ani apousse oya ya mobimba mamo parce que koya koloba olobi omoni ye mado ayaki kosaprendre na jeune producteur première vidéo natanga ete jeune producteur atindi a réagir ye mado aye abi oui nando oloba no omoni décor mpe faya aloba nayebi mutu tel nde baokata baosangisa elongi na bevi wana alobi mpenake bevi azotinda yo parce que ye kuna alobi bongo te atie nde bevi na marina ntango bandosola na ye ayebisaki abi soki ke napesi yo matière ya mama mwana nga lobi soki naa na problème na mutu oyo olingaka okoya kobosana ofinganga par là ça fait réfléchir nani oyo ani alingaka bon soki na comprendre bien parce que ani makoka mpe auta abakoka nazaka bakutu te akoma ntango amoni abi o place nyona oyo abu akoki na osupporte te aye bakutu te parce que aza libre aza mokolo aza libre osa choix na ye mais ce que décor place oyo alobi ke soki un jour nazwani problème un jour eya lokwa mwasi ya libala ovandi na libala oloba un jour so tokabwani mais on se marie pour la vie union moko boye oyo epesa yo force yo vandi na ndako mo boorezo ke lelo so tokabwani bakofinga okomprendre so place wana nayebi te décor mpo soto nga na bina analyse na omona ke décor ayebaki andovanda na position mo boye mokolo ekoyindele na belle aoya voilà mais faut se préparer badécor chauffe babima korshufu babima badécor chou babima badécor oyo mpena aoleka cpi mpo ntango nga quand tu touches à mon logo mais tisiko nano asimbi te tisiko aloba baparabole ewa moto alibomaki na nzela omoni yo
omoni yo est-ce que yo oleko oloba ke aoloba na nga jamais fois ya obeto atamba tande yo réagir te fois ya oloba te atanga ata komba bevita baka bafamille libota mais omoni na bapage mosusu baokata déjà te bapage s'apprendre na décor boye na boye famille bota esaprendre na décor omoni yango na bapage mosusu famille libota bakomi ofinga décor mpona nalobi depuis décor abima na sortie médiatique wana ntina moya elelo est-ce que oza filme oyo décor auti otourne epesi makambo apesanga nkombo nango ya bela to côté mosusu te kote mosusu auti otourne na sb oyo nayebi inaperçu inaperci et produire eloko te namoni su wapi eya lokwa mwasi a stérile auti otourne ba eya age lokwa mwasi a stérile mobali atyeli ye mayele me ata sa endeli amenio ya komela eza te parla oloba nini omoni succès bagarde yango belle vie omoni na ebandelanga nalobaki papa tigre aza 11 oyo nzambe atindelanga na ciel akiti ye na terre belle vie aza nzambe ase ya bata théâtre so oleki na belard ozwi lumière to ozwi vi te badécor mpe bazwa bavie na travers belard stabilité oui ondire ye mo alingaka ntango mbaka mpo namona video mo basala na les jeunes producteurs ayebisa abi il faut s'imposer liberté na yo mais je ne crois pas que ayeki na prison mo madame beve atya ye c'est ça moi mambo na nga mpe nalobanga lembe mpo bato bacomprendre na kimia mpenza naka moto akimia andeo mpe aso na bina ye na kisepe ekipa etali bango lo mpe akimia message ya décor fona pasango kimia décor amuta makelele ti kaya décor po toza na sujet mosusu tolobi nano natuni yango te mais te neti ya ka décor faut mpe ovandisa tempo vandiselanga tempo po message faut passer très bien passer non message pas décor décor so olingo oyaya kaka mba moko la message tout court mais oloba na baparabole mais baleza bakuba oloba baotya bevi kuna nani décor atourna film atya bevi te na limité ete aza artiste akotia na ye mpe dans la style oyo nde no atya te na atya te oyo bevi aosala no décor asali yango te donc bevi akocalcule te décor amwana epa bevi oui est-ce que lelo boye tokoloba décor nde aza redevable epa belvi et non belvi aza redevable epa décor en quelque sorte donc mambo ya ni azoloba soki eza na masusi ya ni alobaka eza lokuta mais beaucoup plus ndenge compréhension no eza ya décor eza eloko ezosala bato théâtre eza motema mabe na kolinga akoma mbangu c'est ça bevi abimisa mbongo na ye azoproduire bafilme en retour face babénéfice motema mabe yo sepeye na oyo baopesa oti soza mpo sozwa lokwa belvi yo pisala lokwa ye aza chaîne na ye akosala structure na ye uti otourne ilunga art akosala eza ilunga production akosala esali grand mwa mbala mekaka so omoni mwana mobali azokoka koze te ntina vie normale ndimwaka elewa malonga te ah mais oui ça se voit kimia se bato bayoka très bien mote na oloba se bato bamatisa volume makasi nayebi ke na bémission nanga bakitisa volume mpo bayesepe te lelo mpe na mpesi bamatisa volume makasi mpo bakwama na oloba décor amibimisaka mba moko amibimisa jeune producteur akokosa ye ome oui eloko esali décor te na mati bokitisa volume nabi eloko esali décor na ndenge ya rôle ya buzoba oyo ya bana ojoue na belard loba na ndenge ya mobali mwa bilobaloba
toxique. Le président Caleb Assali. Azalaka, bon, la vie normale. Tirez, cliquez, poussez. Tampax Compact prévient jusqu'à 100% des fuites. Ma tablette Lindor. Faites durer les moments de bonheur. La vie normale. Ça reste à vérifier. Ah, d'accord, Il y a un lobby, Est-ce qu'on a dit que jeune producteur Barol a un dans ça? Mais abanda au salango qui m'ont pas des élèves trop qui moi aussi. Mais va donc. Il y a un moment où pengana. Zambi nangaye, il y a un président qui boutia D'accord déjà à combien de gens pour jouer wana. So dio abuzo babo tonge sho to lulu baba zui d'accord ba beti na kati wana. Yo kanisi jeune producteur alinga sepanelo kwana. Pour d'accord à remplacer qui est dans jet. Asali mayele abendi elo ngola bozali bino so ba chaîne na balabala ozini noko mo ba bali wa chaîne na ndako ale yo komo bengi sabaninga no ba che na ndako na yo et puis baninga no bakoma biso yaya toke yake musa toke ya moi moi yo poke libale kufa to yaya ba ben na yo zonga lokwa biso eloko jeune producteur ça so jeune producteur ayibi kutu sila makolo ok au bon d'accord en salle oh parce que la minute qu'on se le dise d'accord on va quitter azo quitter makasa zate na minute et là vous te salez bien né à moi ça y est disusu net au monnaie na miniature ces derniers temps yo monnaie d'accord na miniature qui est au monnaie qui est azate ni na ba page kuna sika ba kataka ba gag ni ba nini ezate musulman za mutu te musulman za mutu te afuli d'accord à la fula nani musulman jeune producteur à ma finga zambe na ngai quand ça kata ba kisakala a pasola kata ba mutu yaya demoni d'accord ba yibe makolote jeune producteur a yibi d'accord mutu d'accord elle est là aïda otanga mutu jeune producteur a talande d'accord mutu parce que kasa yeje wako tala d'accord le banaka na tina te ya kosala contrat na bela production wali boma mutu no esala te te apusa ke fula abeta ke roya fula totika te décor so alinga ya ye mais c'est le soukoro là c'est pas décor ami bimisaka mba moko amwa mobali mwa mbala simaka aoze ibe pa yani yani akontie msani on va dire moto mixer ni msani CPI yani asa msana malamu asa msane oui merci mana mixer pourquoi autoexanga ndenge nini nga komusika nga komoto esepe tokia bato mosusu mpe bayoka ngo yani asa msana yani je te love I love you too, baby. mais batatiato bando sepela te ntango andima kongala ndo sanga na miniature afingi bango bayaya teatre to ando suwa na bango bando sepela te ekomi tour na bango apaka na mama matop nde ata na bacommentaire na koti na direct na ndo se ya nicha na se wana mère boso na privé namoni pa yo répondre ke tokosola matop andeko nanga tobengana bango nyonso batakisanga ni baswahili bango nyonso bayebi nde babeta swahili elekana mais ya décor nde bakontinue rando na bango na mamani. Voilà, merci beaucoup en tout cas babina bacook nyonso bosunga ya na bino aza na nini aza na France bosunga ye boye na boye par rapport à wana lelo boye artiste monene lokola noko na biso lelo tatangwasa atuna filma tatangwasa auta kufa évangéliste lelo boye poto ake poto ya pasi je m'excuse comme le niveau et que la reine des abakouk aloba bosunga ye donc la cagnotte bon bokolo banini par là bambwa nyonso asila nzambe
bampuku nyonso asila po aza catégorie ana bambwa ana bapuku ana bangulu to tomoni ngulu ya monene bijou la reine ngulu ya monene ma Theresia oyoki mama ye bijou toloba ngo nsima ngulu ya monene mamo international ya mamo international mpena babenga mubwabwa ye ngulu masa ye mubwabwa mbwa zamba azaka soko akri wana ye wana motema awa siko ntango bino boyaka bofongoli bambanga na bino oyo bopesaka mibali na bino bana mike babise boye koloba ke belvi afutaka bato ba $100 mpo baya kodimine sila siko ntango sila afongoli munoko na ye ndenge euti na douleur ya bibi ye aye alati coupe na makolo na ye oyo bacharge 20 litre ya graisse me makolo eyeka minene te elongo eka soso te image ya soso eza toujours wana ezaka wana ntango aye koloba namona top modele akupe na veste te azwa elamba monene atie na kati broussac Send money now with Ria. mwaka ima kongolo kwa mwana bloc ekali black ekali na classe na ye ntango ye aye koloba ke bosalela botyena nimero ya Christian Shoga bosalela ekanyote vrai numéro na ye akoka te asalela ekanyote eza par rapport à nimba ofute po ani posilaka bara te omesilaka bara te silaka baka te ata bato nyonso balobelelaka sila boye ngai nabeta tour na restaurant na Darcy madame belfa apesi ordre na secrétaire na bi pesa ye mbomu pesa mwana mbomu mais sila tokuta ino ozwa te sila bafani na ye nde bakabelelaka bato nde bafinga sila ye moko so bakaba te mamuteka kabaka te siko aya kosengelela Shoga mbongo na tv na intereni abeta sila magoda afingelaki ye bien na basortie médiatique asanti ke mais soki asali mpo na moi na basortie médiatique nani komone na ye tata ngwasa shogur muyibi mpo shogur elingolakisa muyibi mwana kwata soki ayaki kosengela ye mbongo par rapport ke afingelelaki ye belvie te wana mikosi na ye loba ndeke sila ye kosenga mbongo mpo Christian Shoga abetaki ye magoda bien avec elobi bien yango ye kosengele mbongo kasi babazala mbongo te tala sila na proma jeten mais oui ndenge azala na vai na nga boye pendant so 5 heures dita ngana na papa mokonzi na telefone jete meke ezongi sila azwa yango na pasi azwa yango ndeni mwa libane mobala bato loba mikolo arécupéra pa mwana bato ya gabi ya gabi yakobelela ndo obelelaka na diana makila diana na mwana te ya gabi belela sila na mwana te beta asali ya bien ndenge alingaka abeti na provision mpo nadoka esa bbn babaku boyoka soni sila asalaki ndumba na ye ala ye aye opesa bino ordre tafo ozala na leader le roi belvie mais oui boexcusanga peut-être ya biso boyoka bamagoda esali bino bamama biso batala biso bamama juna babiala bamama ani putu
donc batala biso Sengela ebima. te faut totalisa mokili tokoboma vérité te tovoila la vérité si la asombi sentiment na ye siko bafani baya kofute na ye mpo batielaki ye na provision ndenge ovanda pendant 3 semaines na BBS Christian Shonga mpe na harcèlement na telefone eki ezongi yoka sila je suis sous anesthésie zela anesthésie esila balongoninga 20 kilo ya graisse ndenge naza boye bozela ifo nasa video ifo nazala otelema te nazala otelema mpo nasengela mbongo bie napesa mot d'ordre Voilà, c'est omoni ke to sali omoni ko ki bien. Au moins que ok na mabe. Voilà, choka au moins que ok na mabe. Sa vidéo. Et puis si là on sa vidéo on a filmé Christian Shoga. Vidéo va monter. Alingi côté va monter va quand va partir. Choka d'émission pardon choka. Si là, le problème. Baba Kou, pourquoi on a bon, on va aller la sila. Comment on a sila cause à boiter. Ménopause n'a pas pacha et puis ça a colère. Si là, la ménopause ça mobile. Ménopause avec pacha. Ménopause avec pacha. Avec chocha. Et puis ça colère. Colère. Si balance. Tout cas émission. Pourquoi? Pour dire qu'il m'a cassé. Natiki kasi. Même baku baye bakake. Christian Shoga, mkobo fute mbongo ekoki te oyela sila. Oui. Voilà. Parce que si Christian Shoga eta o amonela sila, et qui non eta bibiente. Non, mais ça retouche encore ya. Atuni abi. Oh. Voilà cookie. Maman Katinga. Quoi que ça choque. En tout la sila. Feels like a dream, feels like magic. Now I believe I can have Yani. Yeah, this day. I said, you know, I feel for Why are you? What's for the sila the only junior so that so na posta to kaje mi so tami ngabo muna ya mi to kaje mi so yango wana batika na bango kopiolo la ngoza soni parce que mot d'ordre yo mami na bango pesa bango mami ya la Chine mami de abaku ngai mamisi siko tangu sila zo ya kosala bongo osengela makamu ne mbongo na TV azopesa bino mot d'ordre pourquoi pas moko osangisa mbongo sila bala abala lamba mo mazane ne mwene ndako esi bozwela enda ndako akanyote mais oui parce que nenga aza bongo mwana libanais azopesa sila bolingo comme il faut te po sila afia bolingo obutabanda bolingo na 13 ans. C'est ça, il y a un wana. Afia bolingo. Donc, une expérience à bolingo. Moi, la 13 ans déjà, ayebi nenge ba embrassaka. Donc, une expérience. Papa, 13 ans, papa déjà là. Nayebi ça. 13 ans. Azo baku blessure involontaire. Tokata, non bien pardon, to suka pardon. 20 litres. Il y a graisse. Mundele penata libo alobi libumo ezwa baku mingi et puis ba graisse eza yote eza ya papa kubasha nzambi na ngai tika to telo kusuka tuna kasi ngala kaisa lokola yo o défendre ka madame Belvi or que yo posana mutu so yo luka succès na simane wana na bijou la reine lobi bien bino bozalaka po osimbaka ye oyo aza star na bino bijou la reine aza incapable omisomela plat ya frites cuisse jus ya canette na restaurant Belvi TV me nga nakende na restaurant Belvi TV nalie biloko ti nakoma na babasan kuna voilà kutu ngamo
Plusieurs fois. Partir, je crois, anniversaire, on a commencé sur 180. Sur bijou la reine. Azaka po ke kolia je maibele, il faut assommer la ye. Kutu esala de jemima pema. Le nana puso ke le pundu no makaya obute. Ya. Plawa naka ya pundu na makaya bwana. Je masoma ngoti alemba. Il y a bijou qui n'a même pas. Toko diembe la bijou na nini. Donc yo za na muntu mususu oyo sela ka musala comme on bijou la reine aza mwana ya Jemima Ibele o Jemima Ibele alesaka sikoto yo sele musandeni mwana camarade na biso mwana collègue na biso Jemima Ibele bijou la reine par rapport à mwana par rapport à non kanzala Jemima mema restaurant Bevi TV na lia bo sikoto yo lobela bijou nani bijou aza loko taza linzanza Voilà, merci beaucoup. En tout cas, nous sommes à la fin de notre tranche aujourd'hui. Comme vous constatez, vraiment, il y avait à boire et à manger. Les gars, on est bandés. Pour nga pena na kosakate. Oh, t'as l'émission et bandé tisuka omoni wa yo makam. Nous sommes à la fin de notre tranche d'aujourd'hui. En tout cas, ces pays, mot de la fin. Mot de la fin. Mot de la fin. Mot de la fin, bon, va retenir par rapport à ce qui est malin, même le va retenir. Va retenir Nini par rapport à Mambouya. Il y a des corps d'ailleurs Annie. Va retenir non, ni place one. Mamba des corps d'ailleurs Annie. Des corps à Mayele. A retenir que Bayibi Moutou. Baninga Bayiba Makulu. Mais yé Bayibi Moutou. Attends que Serni n'a pas ses conseils. Ake la na mutu na ye. Ba misima ba batete. Ya nya continue msane. Bande ko balandi bo retenir sila Christian Shoga beta ki magoda yango yo sengilele na TV. Eza oyo batu ba oloba te. Ke afinga ibevi makasi yango ba yo fute. Nga boya mpo Christian fingi bevi te. Po soka fingi bevi. Bevi ana bato ba ko finga Christian Shoga ti na dernière couche. Troisième si soki wapi on comprend Christian Shoga fingi be vite a beti si la magoda yango si la yo sengelele mbongo na TV po ba yo kana ebongo po si la sombaka bolingo na po ma jeter pe obligé qui a sa vidéo na douleur a bien bande ko balandi bo retenir bongo tolom na suka dernier mot ba retenir si la na Christian Shoga ba obeta mikolo ba mbali atiki do papa apesa mwana ega bisanga esuki wana bambote ate na bamboto boino nalinga batu nyonso mingi na ba onyo so mingi en général nalinga ba bo manager maja pe nalinga ke mingi na famille mobimba ba maman nyonso Londres ba maman tout je vous aime tout ce qui a besoin tout ce qui a besoin. Voilà, nous sommes à la fin de